Congo Zibula Meso TV. Ya la reine Omba. Mo pepe oyo bato bapemelaka. Mbote bandeko na biso nyos tu oyo balingaka bongo Congo, mbote na ba compatriotes nyos tu lokola biso, mbote na bilenge nyos tu oyo bazali banda ya mboka, mbote na ba diaspora nyos tu oyo apportaka Congo na motema na ye, ba mbote bele na bino nyonso esengo mingi ezalaki bongo ya kosala ka émission oyo pona biso bilenge pe pona ba kongomani nyos tu oyo balingaka mboka Congo, bazaka na souci ya ekolo Congo, oyo balingaka bongo la nation congolaise. Émission to sala ka ngo ezaka bongo pona kotalisa bino mambi matali mboka, pona boyeba ndenge nini mboka ezali kotambola. Tika d'abord na pesa mbote na bandeko oyo nyos tu basungaka biso na mosika o basutenaka biso de près et de loin bongo na mosika nazali komona la reine Omba Adeline ya maestro Katuse ko papa ya bana bambote bele kuna bozali na Hamburg et puis bambote bele na kulutu na ngai Pati Ndombele photo Moluba, bambote bele na Luanda siko zali Pati Moluba photo Ndombele, bambote bele na Aspéré de le Baïfal na royaume ya Maroc Papi le roi carte limitée. Émission to sala la kabino yango ezaka pona ko talisa bino soki likambe boyi boyi bakayete bilenge ba telemaki boyi ba pona nini lelo gouvernement oyo ezali ko bimate manœuvre wana euti bongo wapi difficulté ezali ko benda na bongo na esika nini bino moko boyi biete gérance ya Kabila pendant 18 ans na tête ya mboka boyi bi lolenge nini atambwisaki Congo biso basa to yebi initi ya kosala bongo rappel Congolais nyonso oyo azali libanda oyo azali na mboka yebi ndenge nini Kabila atambwisaki Congo. Toyeti tokomi na mapono. Boyebi ndenge mapono melekaki. Mapono ndenge elekaki na ba manœuvre na yango malgré tout mapono meleki. Tata ekolo ya sika zwi bongo ebonga Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. To boyite ata bakoloba ete azwaki na mfutu ata bakoloba ete azwaki na boye biso totala mingi par ya bilenge. Pona ba bi gouverner c'est prévoir. Kabila a prévoir rien pona biso bilenge. Botala mingi bilenge kaka nde basufraka mais 95% ya ba électeurs ezali be biso bilenge 95% ya bato babimaka libanda pona ko tambola pona ko revendiquer ba droit ezali bilenge kasi bilenge yango babwaka bango be na fulu bilenge babwaka bango na débauche yango biso bilenge to telemaki to baki ete na mayele na biso ya sika gouvernement oyo ekobima na régime actuel tongi to mona représentativité ya bilenge to mona représentativité ya bilenge po te total ete bilenge obino bobwaka kalibanda bango batu ko bima ba université ezali bon ko sala conflit de génération te batato nyonso tout ba professeur ba université ba français na bango ya minene na mayele na bango ya kalawana nde lalisi mboko bongo batia yango na kao botala gouvernement esika manœuvre outi bana Congo bofungola miso na Jo Kabila iko bongisa bofungola miso soki bilenge to telemite Congo ekozala be boye soki bilenge to telemite Congo ya lobi ekozala be na futu botala mayele ya Kabila pesi ebonga na Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi kaka emoko Kabila komi susu koka jambe na ye kotela kayeba koka jambe Kabila yoka gouvernement oyo azali ko préparer le biso na coalition basali coalition bondoki o basali libiso o bango bazwi soki 47 ministères yoka eloko yaza ko bongisela biso peuple congolais kozongisa moto lokola Némi oyo a géré cabinet ya Kabila a géré yango papa boyebi ndenga tambwisi yango Kabila azali kozongisa moto kwa Kalev oyo akangi ba opposa bomi Barma Tungulu Kalev oyo abomi bato ebele bazali kozongisa moto kwa Jeannette Kabila azali ndeko na ye ndeko boyebi ete Jeannette Kabila maplo menyo soto akolakisa kwa représenter ezali bongo ya futu boyebi ete Jeannette Kabila aina compétence moko te ya kotata vice ministère mais balingi ba pesa yango bakotia moto lokwa Bitakwire moto mokuse tata na mokuse Bitakwire bakotia epona nini balingi batia la biso moto lokwa José Makila Sumanda kulutu botomolo na koyebisa yo papa mibenda na yo mibenda bazongisa biso moto kwa Jali Saint Boussa nini o basalaki te na 18 ans o bakosala biso be na 5 ans o papa Félix Antoine Tshilombo biso bilenge tozali bonko compter na vision na poko kiko sama kama malonga okosala yango kaka soki otiki bongo Kabila mosika na yo soko bengani Kabila mosika na yo okay ndenga ka ko retirer ka signature na Genève ezali pe ndenge moko poko kipe ko kata libala wana oyo mariage ya na Kabila ko kipe ko kata yango kaka ndengo zwa ki courage
ya kozokisa mitema ya ba Congolais na ko retirer signature kuna na Genève kaka ndenge moko po kokipe kozokisa kaka individu moko o ezali boko Kabila. Kabila yali peuple congolais nyoso te. Kabila est moindre que la population congolaise. Tala souci ya mboka. Tala bitumbo tata na wabundaki Kondo Tshisekedi. Tala etumba wana. Totika ba divergence makambo boye ngambo boye. Tozali bongo na posa ya avancement ya Congo. Tozali na posa to mona ete mona Congo ali ya malamu. Bilenge batango fele, soins de santé ya bato ezala bongo assuré. To mona bongo banzele bongi, fufu ekota malamu na libumu ya Congo. Epo Congo ya kufinza la tango ebele. Gouvernement oyo ko bima bongo pe ko sa makambo ya bien soki kaka papa na biso Félix Antoine Tshilombo, président de la République, le garant de la nation, au milati ma poswana garant de la nation, ko benga na bongo bondoki o Kabila linga sa la biso siko. Tande nga zwi Sénat, tande nga zwi Assemblée nationale, tala ba gouverneur nyoso bazali bongo ya ye. Otikele lisusu. Ba ministère nyoso azwa yango pa konza. Soki asali manœuvre, ndenga zali ko sana bato na yona kende na biso be na ba secrétaire généraux. Akbeya to sengeta akbeya. Poso kite mokolo boko bimisa gouvernement boko mona soulèvement populaire et ko zala mabe bilenge to ko bimana njande to mesana. Ato ko ba biso bilenge to zolela bongo. Nzoto molimo ya ndeko na ngai Rosi Mukende. Na kolela l'aspirante Thérèse Kapangala. Na kolela Hussein Ngandu. Na kolela Arma Tungulu. Na kolela Floribert Chebea. Bato nyonso tu bakufa pona mboka oyo. Na kolela Musée Kabila na kolela Lumumba. Bato bakufa pona koza mboka oyo. Pe na kobosa na te chapeau moko akufa. Fumu Kimbangu oyo azali mokoma belo. Akufa pona bitumba kaka mboka ezo bonsomi. Bino bolingi bosakana na yango. Yango biso bilenge tokotika bino kimia te. Tokobima na nzela kino bokoyoka. Kino bokoyoka. Po totali ete 90%, 95 même. Ya bato babimaka na nzela pona kotambola, pona kolela. Ezali bongo biso bilenge. Bato boaka kosenga bongo ba voix e ali be biso bilenge. Bato bozali be konyokola be biso bilenge. Bato boko zemisaka bino bakonzi boko za mbongo ya mboka, boko zemisaka bana bato mike ba ujana kaka biso bilenge. Tolingi soto souffrir te. Nous voulons une bonne politique. Politique ya bien. Tolingi to mona représentativité ya ba jeune ya bilenge na gouvernement o. Papa Ilukamba Ilunga Sylvestre obengisaki bilenge oyambaki ba mama. Boke na biso na ba test ya ba constitution te parce que surtout ani ba test ya constitution mutabanda déjà ko violer yango ezali bongo Kabila. Tolingi to mona bilenge. Bozi société civile bobwaki libanda société civile atamboli na bino abundi na bino boti yango pembeni. Toko cha mise en garde na papa Sylvestre Ilunkamba. Topesio mise en garde. Nous te tenons à l'œil papa. L'histoire c'est beli ko na yo. Kabila mission c'est beli ko na yo. L'histoire c'est beli ko na yo. Mbeba moke omoni biso na balaba tokobima. Tokobima na balaba tokobangelo kote po boboma ka Rosi, boboma Thérèse Kapangala, boboma Hussein Ngandu, biso meto tika tozali be bilenge. Tokotambola nde tomesa tokotambola ti okokima mboka o. Il y a aucune armée qui est la plus forte que la population. Le peuple est plus fort que vos armes que vous avez. L'armée la plus sophistiquée au monde, c'est le peuple. Alors bosala keba. Tango tokobima libanda ekozabé ko Cameroun na maboko tala bongo liwa ya chez Sesco ya Roumanie akufa ndenge nini lapidé par la population e bangisa o Kabila banga kinga kate mosika te toyibanda ko na nyonso toyebi yango banga tolingete gouvernement na biso oyo kobima to mone to ko bango bwa to mone longi ya José Makila te to mone longi ya Jean-Lucien Boussa te to mone longi ya Néhémie te to mone longi ya Bitakwira te. Avec la sorcellerie de ta grand-mère là, vas-y faire ça dans ta province. Vas-y faire ça dans ton village natal. Tu étais ce que vous avez dans le village nini. Kenda ko sala ngo kuna. To moni longi ya Kalev Mouton te pote ya zali na makila ba Congolais be na maboko na ye. To lingi to mona. Surtout Jeannette na mona ta ko mona te. Avant na mona la kisanga université yo tanga, la kisanga ma plomo yo zwa. Nous en avons marre. Nous en avons marre. Inutile de mourir vieux. Mieux vaut mourir jeune. Je mourrai vide et jeune. S'il faut. Ce qui nous a balingi na kufa vide, jeune, na kei.
mais na ko bangelo côté Kabila soko lingo mona biso na kinga katite continuer bojo bozali ko sala na oko mona biso na nzela oko kutana na ba jeune nyos tu na nzela na yo pour kokamo parce que nous en avons marre ya ko mona kaka bilo yo kanisi ba tata na ba l'équipe biso na maele soki atangaka université c'est na zaka D6 soka zaka D4 évoluer de lo bato ba komi ko sisa ba master ba docteur bazali bato ba ko sisa ba licence bato sisi doctorat gradué à Lola zali gradué à l'obité moto atangaka na dactylo de lo informatique comme na OADA moto atangaka journalisme ba selaka système ya ba micro akala de lo ba DCLR ekota ba micro cravate moto atangaka ba système to ba système asike ekota botika bilenge ba sala botika ba aventure wana oyo ezali bongo premier soin deuxième soin koya pe to kolanda mbote na bato nyonso bandaka biso mbote na bakombata nyonso na bacompatriote nyonso bambote bebo soutenir biso mpona tokoloba bebe ti bakotika mboka oyo ti kongo ekozala libere nde biso tokotika koloba ti tokomona ete kongola aza kotambola malamu insécurité sili na este bakoboma bato kuna na babeni bakobomaka bato na baeste bino bokotabe mabumu na bino bino bokotaka mabumu na bino kolinga te slogan oyo le peuple d'abord et comme le ventre d'abord il faut simba moboko wana tata na atikeli yo simba yango malamu tata mokonzi Kabila bangisa ote soka salima seki bwakela biso biso to bini tokosala na ye déjà tata Tshisekedi alobaka il y aura un jour congolais moko ebini na kosala na Kabila pe to zakana eloko to bito kosala na ye na baliwa ya ba Russie wana yo kasi biso biloko to vanda ko to sepela ka to mona bana ya Russie batikala ba orphelin na fleur d'âge tout le monde a Thérèse Kapanga qui na fleur d'âge tout le monde a Hussein Nganda qui na fleur d'âge pe biso to ko betera maboko ya osali malamu tata to yali na yo kino suka oyo ezali bongo premier soin tango boko sa beba manœuvre ko bisa gouvernement biso to pesi mele na biso papa Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi soki Kabila zaika ko sa manœuvre qui ende na ba commissaires généraux travailler na ba commissaires généraux tela biso be bilongi ya sika o ba ko tambwisa mboka ba o banya ba souci mboka o to yiba tata na bango ba mama na bango o to yibi lopango akolela quartier akolela pe bilenge côté tout tata ya 73 ans o comme déjà soki na 3e âge a ko diriger soki côté nini ya ko tabeli bumuna bakoko na e to na posa na bango te to na posa bilenge o abimina mayele na sika na université o azali na motema na fraîcheur d'esprit asimbi pe kisi mingi te ba formation na bino ba ekankar ba biloko na bokota kana moteko bomaka bino bolongola motema bande des occultistes biso bilenge to na posa na to banga to koloba bino beboye o ezali premier soin soki boko sa be manœuvre biso to za bongo na njabo ko kuta na biso to kitisi bongo mitema ezalaki premier soin mbote kaka na bato nyonso to ba soutenaka biso tango to lobaka boye ezali te vina nga moto ezali livré ezali nga moto na miti angele kwa elenge na ko babongo po ya bilenge nyonso alors bilenge batelema bolonga ba distraction o Arafat akufi okotia photo Arafat na statut on dirait Arafat ndeko na yo pe à son homme il est jeune il est parti Arafat a gagné déjà sa vie la Côte d'Ivoire avait déjà prévu quelque chose pour leur jeunesse biso ba prévoir nini pona biso gouverner c'est prévoir batia biso api olia ko poster sous photo ya Arafat to boy te zali liwa bachola kate okotia ata mokolo moko tia kama makambo ya mboka na yo tia kama makambo ya mboka na yo tata wemba kufa to mwate kuna na Côte d'Ivoire ba Ivoirien tu bazo likambo ba sa prendre na ngo ko zali ya bango te makufa ka kuna vesi mawa kufa ka to mwaki te mindodo ti ko kenda to monite na place ya kotia liwa ya Arafat tia la biso makambo ya mboka pibie makambo ya mboka oyo mayele na yo ya sika oyo elenge ozali nango apport na yo na jeunesse congolaise pour l'avancement ya Congo botika biso makambo ya pamba toza na posa Congo ya avancer to baka bona kanda mingi poko mona mtatangi pa kufi pa salite mazali elenge boko senga mto expérience à 5 ans moto asala ta kozwa ngo wapi mwana na ya 12 ans na fonction publique bo PC matricule moto auti ko mena université bo ngo PC matricule te toko ba bebo ti boko yoka tata Kabila toko biso to teo donc nous te tenons à l'œil Kabila toko situation za liko na yo soko lingi ovanda kimia na mboko tika fisa sa mosana po biso toko zwa na yo toko zwa na yo ko za bongo compliqué toko zwa na yo ko za compliqué ko zanga ndengo ko bima ya mboko to yambio na boboto hospitalité na biso ko mona so ba boyolete ko mona so ba boyolete na hospitalité na biso ezali bongo conflit à génération toute guerre ya génération te so comme ngonga parce que Félix azali jeune
azali elenge lokwa so to kosenga to ko lela pona biso ba diaspora bandeko bayaliao to zabe maele moko na biso pe to sangana to sele loko moko ete na kosango po njana njala tende azali boy moi lipa et moi on a na tongo mais na lingi ndenge moi on a c'est pas na ngata moi eteni pe moi ne pas bato nyoso na lingi na mona nzela na kisenso na lingi na mona nzela na kisenso na lingi na mona nzela na bokuma na lingi na mona nzela na inkisi na lingi na mona nzela na beni na lingi na mona nzela na manono etandi mobimba ya RDC na mona bongo nzela etandi mobimba to mona nzela to mona sécurité. Merci na bino nyoso ezaki bongo kula azali ko babongo pona mingongo ya bilenge na tondi botondi na Glody baka na sima ya caméra et puis na père alomi moninga na ngai HPR de le baifale et puis bambote belé na la patrona Adeline Omba la reine Omba na kati ya Allemagne ya maestro Katusie ko l'Allemagne noir na kata Hamburg matondo mingi na bino nyoso boboto ya nzambe mvuluzu kimbangu na bonzambe na nyoso kimia pe bwana ya mokonzi ezali ko na biso Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mo pepe oyo bato bapemelaka